Tout ça respect na baini na biso. Ndé osala bien évolution artiste comme un jour. Mais qu'est-ce qui se passe par artiste non to petit couple nous autres ya maman ça côté papa na biso ka de qu'est-ce qui se passe dans le monde d'artiste? Il y a artiste les ala rapport moni azar reconnu et bani partout on moni artiste ba kufa chaque fois même ba kufa na ba pe na moki. Mais pas si kara qui donc toujours perdre ba icône na biso maman chapaki pe li sous papa ka diombo dans le vieux. Vraiment tant na yo qui on a mon roi vertige na bien. Pourquoi ça m'endure? Donc on n'a pas le choix. Les autres on a train, nous sommes qui na arena, on n'a pas le choix. La base là tient à mon côté. Pour faire vraie information parce que internet et comment façon moko ya facile ba toi voir information. Mais comme il moko nous a bien été. Mais de toute façon, on a remercié famille Machako, on a remercié par Masumu, Tokanisa, Nausanzo, tout ensemble. En tout cas, Tokunia Machako avec beaucoup de respect. Tout ensemble, on doit tout ensemble. Maman, papa Chako, excusez-nous un peu. On voulait savoir pourquoi maman Chako lui tant et vraiment aime moi. Bon, c'est facile, après vous comprendre. Gouvernance en charge, il fallait procéder ça là-bas pour la dégager qui. C'est pour ça que vous dites maman. Non, c'est bien payé. C'est bien ça tout que pour tous nous n'avons pas des artistes tout que na négopole. Vous avez accompagné bisomon non. Donc formation à l'autre. Non. Excusez-nous, papa Chako, c'est prévu aussi d'oser la maman Chako Pierre Tombal directement. Maman Zara calme. Famille maman Chako bazu ba disposition de tout qui est dans la place des artistes. Il y a après 40 jours pour mon édor au salam. Ce sera possible. Merci. À part ça, Togosé Ganabino, bon comprendre Baptiste en vivant. Tout ça capacité Guy Mario ou à mourant, na ko sepi la bito que nous sommes que les sikamoko to lancer SOS to ngata ngata vivant. Ba comédien na famille to betana. Ngapela bisi to maman nya finga ba papa Masumu, ba papa Elombe. Bozaka pour faire pekisi. Donc vite to betana, to ko betana. To vite comme c'est mais bamba on la musalikambu. Famille ba mo biso bika mbese silaki. Est-ce que ça c'est que fait madame c'est que pour la famille ba proche ba kimia. Bino ça des ordres na internet. Na capable orkedo tie pas moi la garçon là bien no menacer ngai. Na kina la kisoye. Na capable ndia zabu. Na porta wa kaka. Na capable na bemi bino caméra to kepe na lexi comme ta menacer nga yeyo. O ya biki ba comédien ba journal ba famille ba bunda yeyo. Na ko la kisabino. Mais to zo parce que to za ça to la maman na kimia. Ba comment to za so ta des ordres c'est même chose que to za ta des ordres to za impoli to za tout. Voilà. Donc naza maman maîtrise. Na le la non maman. Le réel tikali total aussi. Alors mais ça c'est une opération pour ton manque. Mais ça c'est ça to la maman. To la ka maman na kimia. Et puis des ordres sur côté. Parce que babi so des ordres mukamata ezali. Mukamata on to bangi mukamata parce que na banga ka mukamata ma crash, ma kias. Et tala ta ça resongi il fait total un peu mpanzi, total na gauche, total na droite. Non ça qui songi dans gérer. Na za ngo brevet. Non gérer. Merci grâce. Voilà songi kala ya lelo mukamata. Na moya na tala na mboka fati. Na mboka fati atozulu mukanda. Wakana. Gel. Mukamata. Qui va aller là où on va ramener le corps. On va sélectionner 10 organes de presse seulement pour ne pas envahir de l'autre côté parce que nous devons respecter la quiétude de l'hôpital. Alors, Monsieur Oxygène, le secrétaire général de l'NTPC va sélectionner 10 organes de presse qui vont accompagner la sortie du corps. Les autres amis, vous allez attendre ici pour que les choses se passent dans l'ordre. Merci beaucoup. Femme dynamique
Elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006 et qu'elle va diriger durant ces 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chako, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les jeunes artistes féminins qui, au lieu de muser sur leur talent, pensent se faire une notoriété en mettant en avant leur forme et en privilégiant les anti-valeurs, en s'habillant de façon dénudée, ce qui était le contraire pour notre maman Chako. Figure de proue du théâtre congolais, Maman Chako a fait la pluie et le beau temps à toutes ses prestations dans toutes les troupes théâtrales à Kinshasa, ce qui nous amène à considérer sa mort comme étant une grande perte pour le monde culturel congolais. Nous nous inspirerons toujours de ces valeurs qui furent les siennes et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour, l'amour du travail bien fait, la solidarité familiale, la détermination, le dévouement, l'abnégation. Voilà donc, en quelques lignes, ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour et qui était pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère, belle-sœur et amie, ainsi que collègue de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. Pour clore avec ce mot, nous ne pouvons que dire mille merci à Maman Chako et tous ensemble nous disons bravo l'artiste. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour la carrière? Voilà, tu es qu'on rendre derniers hommages à Maman Chako, Maman Jackie Chako Diala, Tika Kibiso, ça fait presque un mois. Babomba Kinso tourné na Malili, bon Maman Thompson, famille d'artistes ainsi que le gouvernement Basangani et va décider enfin corps et bimi. Donc en tout cas, on a s'appelé Makasi, na rendre grâce d'ensemble. Na minute penza bozo kanenge ni kubungisa mutu azalaki ya mutuya o azaki moko kati na bino na kombo Mama Chako bino ba artiste sango wana ko ki ndenge ni kola ngai sango wana nayokaki yango zaka ka babi minu kaka mama minu notoko perdre mutu boye te kaka na minu mutu akufaka boye na minu donc ça fait mal icône loko
lokola ye baoba lokola ye oyo asali des années akokufaka likolo eloko mwa mokie oyo tokoki korendre loko bakosala yango neti na mboka na biso. Est-ce que spécialiste amino aza te vraiment moto akende kaka boye moto akende kaka boye esali pasi mais tant mosusu c'est Dieu qui avait décidé nzambe mutandi alingaki ezala bongo biso tokosala nyonso me mokano nzambe tant mosusu alingaki ezala bongo donc voilà mais ça fait mal très mal. Ça fait mal, papa Doudou. Est-ce que Okoki, Koyebisa Biso, vraiment, moko ya ba souvenir oyo zanango pona maman na biso Chako Diala? Ouais, souvenir ezaka conseil à Pesangaï. Conseil à Pesanga, tu as joué pièce moko, azaï moi sinanga. Nous allons le kangone, na na katanda kuba ne kutu babeta angai. Conseil à Pesanga jouana et markanga tilelo. Donc tu donnes avant di bon raisonner. Quand on a un volant, non raisonner kaka. Conseil à Pesanga. Et enfin lelo oyo mama Chako ki donc bati na Corbière, maman Chako okende. Donc voilà. Et le koni okosenga na famille na yo ya tiki, ce que vous avez moi conseil na likambo ko le bapo na bino ba comédien ba wuti ko bungisa, maman monene oyo asaleli vraiment mboka Congo. Ouais, conseil na opesa na famille na ye, bazala toujours fort, bazala toujours forte, nzambe asunga bango azana na bango. En tout cas, basepela babungisi ikona munene. Maman Chako asalaki mingi. Asali mingi na féliciter famille na ye ndenge babateli epé. Nzamba bateli mes familles pe batelaki lelo oyo akei na sengi na famille baza toujours fort et pour na bande ko na ngai ba collègue ba artiste comédien non senga bango loko liboso prière et loko liboso prière totika na ba pembeni les à côté prière nanu prière mutalobino likambu pe za lo musupe mutalobino répondre na oté pour répondre té polémique ça na YouTube a une polémique moko na bisabino impossible donc une polémique batune bazo baté mutalobino yo po ningo répondre non, ils ont bien été. Donc, tous à la Bomoko, tous à la Soudé. Dans l'association, le comme belé. Normalement, il faut tous à l'association Moko. Mais comme belé pour Anine. Polémique toujours. N'a pas association comme la polémique. Parce que on a bateau association bateau les colons à biso. Mais tant qu'on va bébé ça, biso pe na cette obéba. Donc voilà. Lelo maman Kei, maman peut ça conseil à Kei. Batiki bino na ba conflit oyo to ebité soki ekosuka ndenge nini. Je suis ba conflit le ngozo monelango. Artiste abunene Doudou, président au monango ekosuka ndenge nini. Et soukara toujours na mabondeli sans prière ici la té. Moi na bisa bino vérité. Même si mokonzambonga bengisi biso mokonzamboka pardon bengisi biso. Ezala nani, ezala wawa bakula bengisi. Ezala nani. Oh edodi awakana, oh fleur soupe moi ça pemba bengisi batu. Eko simba té. Il faut biso tout lukanzela nzambe. To lungeloga nzambe. Comment so muta na bonzambe na katine. Alors ça polémique na mututé. Donc le quoi bonzambe zate o azaboye yango wana to kende bongo. Tala mama ki ya tiki biso na conflit. Normalement il fallait tous à la bomoko. Mais so telo mona ki ou ande toza. O ya telemi kuna solana o ete. O kuna zo boudé o. Muso so boudé pour rien. Muso tala Doudou soup na boudé nan. O mona. A boudé pour rien. Raison pour laquelle ngai na ngala so mona na ba TVT. Et donc sans polémique hein. Donc maman qui a le bas qui benga le bas on a façon mobo ezaka likamka quelqu'un na prière ou rejoindre quand même kanza Mike. Alors ben nangi bazo kufa pour masumu eleke belé pour le bima ma prière. Ba kufa pour masumu eleke belé. Bon maman Chako kufa pour masumu. Na macha ko zata msumu nzambe mtabengi. Na ebité. Oh ya loba ki na yebi yango pété. To masumu eleki wapi na kati ya ba artiste comédien. Publicité makasi donc. Mais impudicité ça quand on a théâtre ça partout même dans des sociétés même dans l'armée impudicité ça partout même dans des églises impudicité ça li ya ka na kata monde na biso cinéma mais na cinéma ngamo aussi dans la zone théâtre na zone théâtre tixé théâtre azarane pe esthéticien ngamo ça musana mais on a impudicité ça impudicité donc je ne sais pas VS na droite maman Chako na gauche maman Jackie na gauche yo mona na bango na katika souvenir nini tango no beta na bango makamba souvenir ezali ko jouer na bango ko jouer na bato na mibale mais bango étouffé so yebité mais tellement Doudou Soupe Mbiaka artiste complet compétent l'union kwa tembeli mangando on se comprend limangando boma relation ngai la barre de vente le cambe boma relation na boma relation ba biom de bomi groupe AVS problème est na boma relation penako ngaba taba tuba lobby na kolomba ngata
ata balobi na bomi eloko problème ezate yo mutu lobi na bomi eloko no yo lukanga ite o lukanga te poani na bomi eloko te mabe moko ya ba groupe na biso ya Kinshasa précisément Kinshasa to cha Congo te précisément Kinshasa jamais mutu alongwa bien na groupe même si mutu abibo président alongwe nanga amoni oka mabe vous comprenez yebisanga mutu ni alongwa na groupe alongwa bien vous comprenez ça ka bongo de soka mutu alongwa ta amoni ke na se sentir les na longwa nanga il faut balobaka alongwe mabe mais nga na groupe sans souci na longwa sans polémique na longwa na ndenga bien na longwa na ndenga bien ba o balongwa la bandenge na bango ngapela longwa na ndenga nanga lelo mama qui est presque maman moko atikale na groupe sans souci abane ko epolango avenir ya groupe sans souci mona onde avenir ya groupe sans souci ezali parce que ba oleka na TV so ba oleka te wana c'est que kufi groupe nyonso oleka na TV ekufa te parce que ezoleka so oleka te c'est que kufi donc ezali et puis ngai na souhaiter ba bonne chance na groupe sans souci parce que na uta kuna ezanda kunanga na ko souhaiter malheur te le groupe sans souci est OK de l'avant de solo ba benga dudu ya ko jouer na roya donc c'est comme ça parce que ba bengo le souper la soko yo kenaba soko yo buki soko yo panzi ba so ti ba kon ba confiance ba bengo le souper vraiment zonga so ina yena kenaba te nga kena mutu te nga kena na mutu te na groupe sans soko kena nani OK na nani yebisanga osomona omoni o batu balobaka na bino wana azoninga créer loko moka po dudu aloba te nga na loba so na mono na beti yo kaka so lobi komo na nga caméra zate na beto soin propre et puis na beto lo osenga merci o beti nga bien donc ngai sans polémique o batu balobaka na dudu asali bo alonga la bomi groupe poni ba o balongwa liboso ba bayiteke ngam bango ba boma groupe kaka ngai te balobi on peut l'autre surtout ni présent poudre de chasse surtout ni mboshi lo kinzonzi ba biso te ke dudu boma groupe na ndibite wana ka bato libanda c'est comme ça bon conflit ezalelo na suka na wana bato a poto na bato akini Mike abeti bor bato a poto ba soutenir ba ansuzo ba soutenir awa bato akini ba fâché mabe na biso pona yo position za ndenge parce que bato a poto ba soutenir bato akini ba rejeter Mike la biche na yebi pe makambo te na yebi na ngate nga mutata la réseaux sociaux mimi eza mwasi na ngamora supwe Mike alobi boye na moni nani a oloba boye na ese nga makambo na yebi ngote ah oyoka quand même na yokaki mais mon conseil ne repère ça conseil ezali lokolo yoka comme tout qui était parce que na conseil ezali etalingate elkin na etalingate ngala za ni elkin ni elkina kin opoto etalingate ne babandaki ne ba usukisa do yo so sale film benga no mec de la richesse nani na sa film wapi nga sa sous théâtre te na tika na moteka mabela mungwa. Nous avons certainement des témoignages à l'occasion de sa disparition, mais talonnés par le temps, nous allons prendre trois personnes, à savoir c'est le téléphone. Ok. Nous allons prendre quelques témoignages. Je crois qu'il y en aura parce que nous sommes vraiment talonnés par le temps. Nous allons commencer par un membre de famille. Je ne sais pas s'il y a un membre de famille qui va retenir ses émotions pour témoigner pendant 2 minutes. Votre attention s'il vous plaît, nous allons écouter le témoignage. Après le membre de famille, nous allons prendre quelques amis de la corporation et pour chuter avec une de ses amies. Merci beaucoup. Témoignage dans les alliés. Maman m'a beaucoup dit ngai. Si n'attaque moi amké. Témoignage dans les alliés. Maman m'a beaucoup dit ngai. Pour naza kokone abotolinga kota papa nanga banana âge à 5 ans. Alors banati akoli singa tangi singa
si nakomi na niveau oyo akopesanga kaka conseil na ndenge mpe nazongi kota père ayopesanga kaka conseil ezala boye kozala maboko milai te kobimaka te so bayebi so borespecte aire ayebisi ngai susu zalaka poli na makambo nyonso apresente nga mpe na bato partout nazalaki mpe ayolakisa nga mpe pa bato baartiste ebele oyo bayebi ngai alakisi nga mpe ntina ba RTNC ba antenne A tokende ba rêve ba tournage ba publicité naota koleka mpe na publicité ya moustiquaire alakisi ngai makambo ebele apesi nga conseil na ndenge mpe jour asuka ava kufa nakenda otike na wenze juste pembeni na biso wana tozalaki na ye nauti pa papa esprit oyesanga kaka nazongi après naki otike na wende juste pembeni na biso na tike asali bamarché alie mpe na ndenge mpe ayotika ngai eloko na orache kaka mpe baconseil na ye apesa nga na ndenge abokoli ngai na ndenge akolisi ngai ya niveau. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour ce témoignage? Merci beaucoup. Alors nous allons prendre une amie de Maman Chako, en la personne de Maman Virginie Ndangele, qui est venue spécialement de l'Allemagne pour pleurer avec nous. Nous allons l'écouter. Veuillez aider Madame Virginie à passer. Voilà, elle est là. Nous allons écouter son témoignage. Parler à Maman Chako epai na ngai azalaki susu camarade te. Maman Chako akomaki famille na ngai. Maman Chako epai na ngai azalaki susu camarade te. Maman Chako akomaki famille na ngai. 16 ans yango tango na père de Maman Chako a conseillé ngai nazali komona ye neti ange na ngai. Maman Chako a conseillé ngai mingi na mobali na ngai na bana na ngai soki toye awa na Congo bana na ngai bazala toujours epai ya Maman Chako na kotika bango kuna akokipe bango bien makambo nyonso. Mais na kopesa témoignage moko jour mosusu tobimaki na Maman Chako toyaki mwa retard na India wana po tokende kolala mbala moko kuluna bakolanda biso nga na kimi deja kokima te nga bite na kima na komi na porte abi kokima te bana ngo bapusani pembe na bibino bopesanga machete wana nga siko nazobanga ngai bambi Maman Chako mate abi bopesanga bino bokolala Maman Chako eza yo mama eza yo abotoli bana wana machete abi bino mende bato bokende kolala nga na kolala te ngai Maman Chako na bashegi na bakuluna abi bano bazela lobi na kogangela bango so na moni bango donc makambe bele asali na vie na ngai mususu moye ya koloba ezali te donc atiki bana na ngana atiki bana na pasi surtout Julius nayebi auto osala émission moko ya kolamba wa bana bamoni ndenge azolamba wana na beboka bani babi sere na yo azotuta baviande na eboka mama bengai nga benge na seki nga bijaki bana bamoni yo awa abi Julius isombelanga pareil mwana auti koya auti komemela ye pareil wana ya konika babiloko banini abi moni bana nga ndenge bakoyambanga donc eza pasi mingi na famille na nga donc azalaki ange Maman Chako na kata libota na ngai eza kaka na famille na ete eza kaka na famille na ye ya théâtre te pona batu nyonso en tout cas Maman Chako na ebité baoba vraiment pona ngai na kopesa ye bravo je t'aime Maman Chako. Voilà, merci beaucoup. Merci. On applaudit très 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 fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous ne pleurons seulement pas Maman Chako, mais également nous célébrons sa vie. Nous célébrons ce qu'elle a été pour nous, ce qu'elle a été pour nous, ses collègues, ce qu'elle a été pour ses fanatiques et ce qu'elle a été pour ses membres de famille. Jackie a bandagi théâtre en 75. Donc, même pas une idée à cause de la théâtre.
Na 75 biso toza na théâtre populaire Mwangazo tokomaki na Carex ya ba tokomaki na Carex ya bana basi tozalaki so na bafille te na kati ya groupe. Il fallait sikoyo toluka bana basi baya na kati ya groupe. Inga apasaki sikoyo na Jackie. Jackie azali cousine na ye. Donc Inga azali cousin ya Chako. Et puis c'est difficile parce que chaque on a ta famille na bango papa na bango zaki tellement sévère et c'est difficile chacun ça la théâtre. Mais ngai na compagnie qui Inga tokende ki pa kota la papa ba Jackie na dodo mana barumbu. Inga essayé de convaincre papa, mais papa c'est quand même un peu difficile. Mais après ça il va conditionner, bien ça il faut encadrer bien. Inga assuré que n'a pas encadré et chaque répétition n'a pas de ticket nanda. Tous allez que chaque répétition soit aussi ici il y a mon gazo, tous allez que le ticket Jackie tinanda. Et pièce à Liboso, spectacle à Liboso ou à Joaquin. Et spectacle moko il y a ba expression. À Joaquin comme maman mapasa, on a là qui comme bajimo ya zai kobota. Mais kozanga kaka bana basi azai ko jouer double rôle, personnage mi balé. Azai ki maman o ya boti biso ba mapasa. Mais tant on a na koli mapasa na koli fallait na bala donc na zai sous ko bala ye oyo ya bota kingai. Donc vraiment chacun a aidé qui biso makasi na moment wana pendant que tozaki na ba tourner na ba campus na ba institut supérieur vraiment essaie de donner vraiment parce que azai l'air wana ça peut kotanga na centre féminin Mamobut soka outi cours directement à répétition après répétition biso peut être ko tikaye vraiment c'était vraiment lelo bozo benge maman bani bon il faut na faire ko benge maman koko azali pena maman koko oyo abandonné et puis eloko Jackie osali okufi jour ezalaki jour anniversaire nangai le 15 juin Jackie na obosolote Jackie et puis spectacle wana to intitulé kango Chako lino lo banini mapasa et puis l'herbe à journaux et ça là qui va commentaire il y a spectacle wana et to memela i papa ba journaux wana papa c'est pelé parce que papa na ba encore bonne Chako ndi après ça qui banane ba kombo Chako donc papa na ba waza Chako c'est pelé makasi et ça là qui honneur à munene na kombo na Chako vraiment Jackie repose en paix. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Maman Chako à travers ce témoignage? Merci beaucoup. Alors, on va prendre un dernier témoignage. Toko clôturer. Nabengi. On a bengi le président Chico Ngaloufa. Alors tu bandit dans président Ngaloufa et puis tu ressources à la maman Alinga pour nous clôturer la série. Pendant 1 minute, Naïbi que vous avez vraiment vécu avec elle. Mais surtout que ça synthèse vraiment compte tenu il y a contrainte et il y a temps. Merci papa modérateur. On a minute moko pesibiso. Témoignage oyo na ngina sala. Na ngina interpeller les artistes comédiens. Na ngina parler na discipline qu'avait Maman Chako. Na musala oyo.
Touti Brazzaville. Suite, il y a arrivé tardive na spectacle moko. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. Pour Nazalaki, directeur artistique et financier au Mangoba. Na kangi na mbongo na ye. Na ye kufutile yango na Kinshasa. Elle était restée là même, soumise. Jour il a levé à suspension na ye. La PC est cachée na ye. 6 mois après. 6 mois après. Nakanga ki na mbongo na punition. Abi nangai, merci papa. Oyo ekopé sanga makasi na continuer musala nangai. Est-ce que vous là bokoko karosala eloko oyo mama oyo lelo atiki biso po ete lobby bo mériter ba honneur oyo a mérité lelo sans l'ordre, sans la discipline na musala na biso kokende liboso eza passe. Merci. Merci beaucoup, Président Galoufa. Tobeteli Maman Chako Maboko Makasi. Alors, Maman Linga Azali prête, Koto Sanaye. Après les témoignages, nous allons écouter un mot de la famille. Bolekisa Maman Linga, s'il vous plaît. Azalaki collègue ya Maman Chako na Mosala. Azalaki Penoko Naye en tant que Mongona Motetela. Et elle va témoigner. Chako. Atana Leli, Atana Seli. Donc il n'a souki. Yomoko ebindenge bandoza suto kutani bisombali yoka kozo elo kinenda kundengini ngabite noko tikana kende na ondako alobi atovanda no muke osela nanga kamwa ngai na Thomson Tolia po lamba na limbondu ngabi okonyoko langa boponani tango mabele lisi akufaki na keko kangaye na lobi ale kota na se bazo simba Chako bona maboko yemoka vanya nazo azoyoka na le moto na mino na bise pusa na lisu na kati moto ya chimizi abi yoli akaka bato mino tina simba serke ya nani ya mabele lisi tanga komi akange bembe mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto na kangi ebembe ya mabele lisi yango na zolo baba tetela tu bavandi babinde na zalia na kolobelo te po bino moko mitema bozawa na boyebi bino batetela po ya lali azanoko nanga ngana Chako moni Chako alaki mutuma abandolinga bozoba te surtout makamba musala te yake abandolinga makamba bozoba te omota mususu yemoka fana motema mukuse asiliki ngabiso ko siliki osani ngape motema mukuse lokwayo yo zana ko nanga le misaka solo bi ozana ko nanga olingina fundo ngabi ofundanga epa nani ngabi boli kambote to bandoza na biso bien na ba mabi pendu to etu tozala na problème moko ezate omonika basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozala bomoko tobanda olinga musala na biso respect ya air yango nomoni tolandaka ndenge toza boye tolandaka musala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondinge batiki Mama Chako te. Un de ses frères, Chako Lokanga José, le mot de leur papa. Il va dire un mot à l'occasion de la disparition de leur sœur. Merci beaucoup. Discours pour les funérailles et la mort de Madame Chako Diala Anaendo Jackie, alias Mama Chako.
pour les funérailles de celle qui était pour nous notre sœur, notre mère, notre amie. Nous voulons tous ensemble, sa famille, ses amis, ainsi que ses collègues de travail, lui dire adieu. La Bible dans Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Merci. Notamment un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au cœur et à l'âme. La mort de Maman Chako, qui sera suivie bientôt de son enterrement, ne sont pas une fin de vie. Non, son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ces discours d'adieu, ces discours écrits pour un être proche sans que des larmes d'amour et de peine nous montent aux yeux? Comment lire ces textes d'amour pour un être cher, décédé et pourtant tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs? Maman Chako était pour nous un modèle de vie. Et sa mort est pour nous une leçon de vie. La tristesse de tes enfants témoigne que tu étais l'une des meilleures mères, la meilleure des mamans. Ils te disent, maman, nous t'aimons, maman, nous ne t'oublierons jamais. Les deuils que nous portons ces jours nous enseignent que notre fille, sœur, meurt. Collègue de travail était un être spirituel et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. À l'heure de la mort de Maman Chako, il nous reste des milliers de ces souvenirs pour alimenter chacun de nos jours de vie, jusqu'au jour de notre mort. Repose en paix. La vie ne dure qu'un instant. L'amour pour les défunts est éternel. Nous ne t'oublierons jamais. Tu es la première à avoir dompté la rigueur de notre papa, que tu as appelé chaleureusement Vieux Macarios. Puisqu'il faut bien mourir un jour, nous devons apprendre à vivre comme toi, notre sœur, notre mère, notre repère de vie. Toutes les formules de condoléances, les peines partagées, les deuils qui a commencé, inscrivent à jamais des pensées pour toi dans nos cœurs pour que notre souvenir de toi ne meure jamais. Adieu l'artiste, repose en paix, nous ne t'oublierons jamais. Je ne saurais terminer ce speech en remerciant de tout cœur